Somos tantos s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etala mamunate, Pato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Hilenda, Andima, Angel Loué, Andima, Madia Star TV. Chalaketa, nationalement suivi. Madia Star TV. Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Et t'as les mamans d'atterre, Pato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Il y a ma date, ma mise, ma pique, ma théâtre. S'abonner. Bisimba kaka oketolika. Na banisko kuchesko mesh nanga. Banucha mesh nanga. Na banu tonga mesh na yanga suna tongo nwani. Osala ngata demwat. Makasi ko bonsaka libo. So osala ma demwa. Papa tina sala kango makasi. Na banisko kucha ni nanga ye. Na banisko kucha mesh nanga. Tant qu'on a 6 bande konanga na tunesima quantité leki ebele abi te bo ça va banoni pe asiko za la honte ke ebele na ngite banoni kanga ki on wona za banoni akala na ngiza aka mukebo ya bansko tsasko blow dry na ngana nwani ya bansko cha blow dry na ngana zo dry suki na zo dry brésilien na nga na zo dry bo monde ngiza ndenge komia na zo dry kuna kazo peta masolo ilikuwa pele mama lile zalaki ya azo beta masolo tona sisko obungsa ka ba kiki pe kapi nsambela na salio ni nango aminika obungsa ba kaza pe ba kiki telo kolanga me ko sona o kaka ya nazo sona kuna miso zo fino ne nazo mona mino na omona te ka binze bitika te miso na ngeza la ka makasi e biso za bata misala mabuko miso feza la nga na silisi o tshanga pe eyelash comme on dit qu'on a sur la canyon, on a sur la cho eyelash bo. Au salon 3 semaines au salon 1 mois. Mais ça moi comment tu as fixé? N'eng na fixé. On y a ma beaucoup d'anga et tonda na no eating. Dans nos classé bien ko kanga misto fungo la vraiment na vente au poser ça on a 3 semaines ne te baka mis à papier simple. Pas qui peut poser à kangi mis na tout ne ça va fungo la lisusu. Akangi miso zo do danga mondam so na tuni na silisi osko sava ya komisu na tesu kre ngabi ensemble ngai muyamba baka mutu kazaka mutu so pese mutu lipa leba osoka nguba klien nga senga basile na tie basila komisu kataka bakiki na kate akamutu ko su kre mama na banso ota su kre ngape concentré na ma lili vraiment ko nazo zwa nini nanga foundation nanga nazo classé azape moi si kitroye ça sera bien so ça la moi si ce que ça déjà kitoko quoi aux amants la difficulté t'es tant assez yo ka ba apprendre na tuni mezo bo sava abi sava na ngeka mi nene ka bo to so selenga ka mi kie makasi lokola yo moko na ngi matama volé et avia bande ko na to sisi musana na bisa so tourner akomo tourner ko na semana no nanga abi ne pe na lingeza ka mukie na ngete to ne belé to na ki on so loko nini mi ko nga banoni ka mi ya eza la fin ka eza ka mukie ka boze belete azo se kawana bi merci la star nanga na otu musike na sepeli yo ka pe na otu mise na suki ko so ba kumusu musala na yo ke loko babi na zame ngulu na nzambe na yakolo ba iloka comme habitude ni tumisa koloba na yako sa su flock na ngase plus flock ya kombozo boma ma casta biso ka bata accent ya paso ya tuzo kokatena batanzela mimi tuya na ngai aze ekolo ana banada na fone da suki deja na banya ko peni na sudu ko mais non non il fait suna osa musana fana na sala ma fraka ngo e sala ngapika mo bien ya asuko na komo yepseke okoki kokanga suki ti babenda yo boboso botonge kataka suki donc il faut tika suki muke babebe peut protéger suki non et pas bien problème ezata tellement gentil na ngaza client na liboso akomo expliquant address na liboso kuto asili singa suki bi asisi ka suki bon bien comme ça comme client na nga
tozo betele masolo ya siko na anglais ba anglais ba jama ya anglais musuzo le kapia mais tozo potano que sans que azo comprendre pe nazo comprendre la que na bonu kata e mundele kati mundele nazo bongise wana nazo bongise na tali lisusu ngabi nzambe suki oyo eluki amakam na banisiko ukanga bani ukanga ya misu na ngapi ngabi nzambe sente sana ngulu misu musu na ukanga ifana pusa na pembeni ne ete sala ta ba mioti bien ndenge ba miopi ba benga ngwe ngabano ukanga aza epe gentil vianga ngamona ba rozo asuka bite pisa na pisa ko se ngabi okay I show yes I'm sure ngabi okay to continue aka na zo ukanga suki nanga na tali suku na ngabi nzambe se so bi ma bien abani ko contest ko na sa ba songe mais cet espace là grâce so bana okanga suki na kena pe mbamba vraiment mina linga mima okanga suki maboko te pa mate lia kata mais teme ki aya semaine za ni pia kaklia bukenga bitena sala na ngai ka yeki pe na ba pokwa vraiment na ba mbule beta ki mo mukia tozo solo la awa anzo kanga suki albi lubi na kopima ngabi oda teke nga plan ya kubime uzela na otala na soaso ko sala basil bia osala basil te lokola nga kota ko tabat basil na nkoya ya ngama na chaka bat basil ondenge mutu ozo ya mbisa yezu nga na chaka bat basil so no cha basil te akompesa nga peni no mesh opa opesa nga malembe na ni suko kanga lisusu na so kanga na ngakaka na so kanga kuna peto so solula ngabi ovo my fanate ka basil ye na kuche basil ya ibina ngate azana ko yambise yesu kuta basil na sili sipenga mola kuna ya na zo komika ku kanga ana zo kanga ndangola kuna itikalinga pe mwanda na zo penye nazo pemo na suka na beneke suki belite pa mate suki zo kanga suka maboko obeni likolobo bande kuna ekata suki yo mona tika mba pembe mba pepa ekata yesuti pa declare déjà dress na ya liboso akata ke suki abenda ke makasa bi oda ko ateke ka plan tika mona ibani na okange comme ça tika yo na lobaka ndeke mibale yo muto kendaka ozu makango na ke mwasi na nga nae to lala nimbe to mo tapesa nga sexte ya oteda plan da kuna yo iba ke mbanda wano makango no boza utilizo kana plan sexuel baba ngombo yo monde keza mwasi kitoko za mwasi malama peso azo pesa onzoto nzoka teke yo no muto teki plan boso kopra bande kunanga donc on a tout côté oxygène le bina ka eloko bina misa ko belo mama passer sans bible bande kunanga asuko ya ngoyo to muni na zo kanga na kaka na zo na subinu na okanga suki na zo kanga azo pesa nga pe suki nga pe kona na zo nie mukai yo nie me mon c'est ça moi rapide tout ça moi rapide fait na kipe bana et a jeune garçon a skana sa les pommes de terre na toxera pomme carbone na tika ce que fana que nous zonga na que nous lamba nengeza la kaka na bani pe ukanga pe meshe tala momoni ka ipeseli na azo pesa malembe na samtem na zo yima mo yima ka kizat basala pe musala wo yima te tu seras pas béni bala baba na français voilà na ke dans bien na kumusiko na kiti mutema na kumusiko kozileka opesa ka malembe so malembe et pourtant mona ba ocha banzete nanga ayibisinga tinga na pesa kayo andiko nanga pe yo nazo kanga nanga suki ngabi yo mandongo zawana na ibikani na ozoka na basinga na okalinga na basili pa buta na tunaki do you want olingi ba eyelash? Oh no, I don't like eyelash. Have a problem. Na sana problem na miso ngabi yo ngama boko nanga tuna na no eating. Eza kuza na problem na miso maboko na so eti obasili ya okovimba te lokote azo se kasko ya meshi tikali na ebisi abomba ngombala sima yo sale. Mais so na kishasa ya to ngobo ngaka na sima kiti pion c'est ça makino bombi on pamba la sima mo sale. Mais na poto yo iba meshi ndeni asuko na komi ko bongisango pona chema moto akusko bus pona chama moto na zusko esui na ngasko na tina kiti mozela kiwana po ekuya na sete na kibo na zui plastique nanga mwa base mona sala amuke car no me fana so mama cantine mo mwa bol mo boy bolo ngomba mana somba ki ona mo na ngulu sute na temba ma moto no chema moto pa chebu kingo karabu kuna na otuni sava oh sava asko yana komo kamula ni bakamula bla na Afrique zo
kamula vraiment pas na pota mimi bata kamula bilamba te machine te kamula na bono tasko blow try na bono kausa tasu te mida kitoko na bono kausa mon place na fini wana ebimisa moto toko ebimisa moto bandeko na monta Alexibino ezo sisa so ba poil kona kini misusu na kini ba sera capteur na richard ba ochami ba bouger ezo sisa na bouger menga na ziksa ango bongo tana 6 bandeko na komo cha mousse na tie mousse sukoyo et ça la ke bana ela la vraiment bien na comme tia mousse on peut très peu muki ngapi nazo ningsa ko on dirait pétrole mais pétrole te mais est-ce que ka muki bandeko na yo kamoni nazo fina na mona be bimina samtema ezali na ka kisunga bi clear liboso ya boneni ozo kenju la mousse ke mousse sila ki na ngona eba na ngati ska muki fa na somba comme tia pe mousse na silisi ale nazo su blow dry na ngana banusko chapa mousse e kangama pendant pas mousse e kauka rapide na como solisa musko na wacho ba baby here na cha yepe za ipe gentil na ngali boso aboya ki o na ko tena nda ko komi butombi mais yo sala suki ande ninga na sala o te fo sala nyonso tu mama yo sala calme ya ngape wana na komocha mungu na omi tra miswa bandi kwa bosa bela pa na misu nanga iza toujours makasi pe te musala na komocha misu skoto ayebisa na kanga enwani ngapi nzamela ngaba clear musu mtu bake sopa na ndambo na kanga su nwani akapiko kanga pe nwani akamu kanga nwani asele mwa bulu liboso na komo linga na zotas ko ndena ko lingela su pesa la complexe kana itulamba afumbo lelo la miki toko lebele mabitala na zo balo na zo tala boye kusimba na mono ko kiniti mwa bien na tali yususu na okibongo da te onu moni wande na bongisi na sisi sukoyo na komisko cheso ko spray na biso ya shine moi scape les avec un peu dry scape is la pe moi bien ilo na ngekimi lususu abano sepela clia liboso a sepeli api usa vraiment être ça solo karapi fatam papa ngana tangela en classe je sana ba rotung sayo abano néglige pas eza musala na ete eza musala na ngapa musala sonso musala musuti azo sepe ka ba very nice e ba client nice vraiment botala su bo mona e ba musala ndeko na commence na ebi musala ya nzwa musala muninga tala suki voilà ayoka ke loko na ya et comme ce bilobe la ngabi ok pas makango neta na butu na yebi na tete ba limsa na raisonner ma be yoko ba fier asala bo ma be mama na nga ba luki lususu bo moni suki bo moni loboko ya loba ke la star oyebi loko tala suka wa sepeli gabi faisons sepela zela na otisi ba elash na akoza boita fasi pa mona pa underground e pa balon ki pa makango moni azo baluka wana simbi bo mabenga be ufale bonga ne bo client sepeli ayebisa na kate ba kiki abi ba client oyo mutaki na so comme ça ba kiki kabi ke pe na zo na ba sil tele bisika ba che ba sil problème ite no problème bi nyoso to na ko charge na kate bi na ngate ko tambongwe na bono che ba sil wana to na sil si ba sil wana na komo bungisa na bonese bieta misu na bieti misu papa baketa na problème misu abieti misu abi liboko no bien na oke loko moko te ngabi voisin na cho crayon ofele yana komo che crayon ofele azo sepela la che crayon ofele ona zo bongisa wana kaka elungi mona na ka bien ko tango ke pa mutuni pa moni pe wandenge zala kaka na bisi kita mutu akiti mutu ya zemi ne senga wow botane ngabimi ala che na ifo de tete na che kaka crayon na ela chapamba ya luto abita zemi ne senga na zema bless va okuta na client bo aza very very happy na senga ima saint esprit merci na samutema ngama la sambela nzamba tina ba client gentil donc impesa tazo sepela ya zo simba suki bande bo buke suki nembo za jamais desi yoka suki kapena pendi il sus la famille, j'espère que vous allez bien. Mais quand on vague, on se bat vague. On a perdu qu'il y a un client, il y a maman bio. Donc, il y a la star. Si on a c'est la perruque qui mi cousse en noir, c'est la coupe ma mi cousse mais au tika moi liboso moi est belé, pas toi liboso au kata qui mi cousse ma casse. Aïe aïe aïe. Parce que tu as un kata mesh qu'on a zo make sure na zo simba ngabi mais chaque client n'a pardon na bo so complain nga sous ba linga ba client parce que man na zo zo mambwinga bana mke na tali
Asi c'est ce qu'on a commis ko peine sur ko na bi na simesali ça va na ota su liboso na bi liboso pe ça va ko ngamo liboso mais il faut na di non pe susu mwanda na bana su ko peine bande ko ne bo mona na zo peine na zo tala kuna ba God help me my God su ko za kitoko help me ton asisi na pesa na mutu epesa nga kanda ya mutu ekotila ngambo me eninga naka azana agitation moko osakana tina yeba te so pourquoi ça la poser te asuna komiso ko kata na balusu mutu ngabi chaboy ni na omona mono kwa mama bio chaboy ye pa cheba ningisi boy na banisu ko peni ni suna simili bosa bi ape kamisa ka mebeli nde basu ko bangunja na banisu ko kata lisusu la star zo kata krabandi ko nanga na binsambe na ngai na buna client na binga nga lisusu mama nanga na simili lisusu ke na simili suna kesu kota se na katili suna mo ka mo volume susu na tali ngulu suna bi mama bio okay na tala na bu na tali lususu boy na penya na simili sabi eleki mo mulai makase il fait suna diminuer lisusu na zo ta na bon voilà na banisu ko kata na zo kata yani bakata ka fumbwa na zo kata na penyon sko na monsko mpanja uzana bi et comment look un peu forme et comment peut ça ma forme ya yango ya wana komi pe ko pesa mo forme na zo tala miso a pasi ya biso bata miso misala mabuku na tala bo era mona na ngeko kifanyi ko mona na musala na kati perike na démarrer mutuka butu wana na ko mona musala 23h ya na démarrer a toza kota wood crane na ke kota wood crane na démarrer mutuka na ya yoka na zo popola ngana ki da yelo kona leki dendo ngabi système ka ki dan kaka eza ki da ki chassa terre o eza ki da plastique ya ebebisa minute na yeko zonga ndawo ya na banisko ko bongsa ba kona na nga ba songe ba favori na ngai na banuko tongo straight na banuko tongo straight na bouger lisusu na tala ngo lisusu bo na zong sima na bouger su muke ya musala maboko il faut zala na mute mama ya kokita na simbi su mutu angabi nzambe na nga sala nga grâce mama bi tonga za mesh o a complain te baka star na sentir loko kandi na loba kanga za kole loko na simbi su ba favori na balu su ko mutombo za ka otenga ma no mondere tenga mite na simili susu asiko banana ko moko tone eloko wana file wana etake nazo posta mozo kende province voilà na banisu ko kotsa wana file wana bien na samta ba ensemble dans okende bo etonda na puissance na yo makila na yo tsuka ko lata mo ya mobile na lingi su makasi su ko leka na susu ko enveloppe na ngala suma na post office na banisko ko kotisa moni banisko kota nazo kota onsko parce que ko posta onsko na post office donc ana ko na post office bande ko nanga na koti pe na CP ekoli nanga na chon recommande ma pesa pe bonjour femme na biya yela nga biloko ayanga ma Selena Thompson avant entre parenthèses tout si c'est ce musa na biso azo continuer ka ko abonnez-vous massivement Mabi à Star TV ya biso esika yango ye bon mona ba Star tu boningaka nga mono na za ba fan na ngai ba boninganga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV yango na bino if na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kanshika bi ya ngana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa.